Mbote, bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi, boye malamu na chaîne Nabino Bolingaka Mingi MMTV. J'espère ton abandi ete boza malamu na bandako, na misala, na ba classe, na ba rendez-vous. Et qu'on dépendre juste kaka na occasion, tout opportunité oyo kulandela biso Donc, MTV est la chaîne Nabino, chaîne Nabiso, chaîne actualité, balobiso qui m'a cambrisa, de yakalabiso to sololi, et ça l'a toujours bien. Balobidi nana la douce azole sa YouTube, belle vue kutukolobate, lesa baya, ersil pechanga yemoko, mikobi alobite, bela yo pe mana nonga mona récupérango, nazongo na maboko, 2024 oyo, na kosunga yo tellement balie trop na kombo na nga mona o ideo nga moko ouverture ya 2024 mois de janvier nga moko na banda yango babi matière ekezongi matière ekezongi opération lakisa elongi naturel komi yo kasonité bon tokomona bamisusu nde bakopakatawa oui ersil pechanga asime eza mbala liboso te ya mibale te alakisa elongi na ye naturel asalaka yango déjà donc esalaki ni chaud ni froid ni tiède ni eloko donc azalaka sir na ye moko azalaka sir na nzoto na ye moko bandeko na ngai alors nini ezoleka awa balobi Ursil Pechanga mois de janvier balobi yenda zolesa bango yenda zolesa biso patron na mikolo nde Ursil Pechanga ya bongo te. Alors les péchas lovers bozawa pi bokota makambo jali les péchas lovers bozawa pi est-ce que c'est vrai o biso tozomona est-ce que c'est faux est-ce que tokolobelango kaka awa bandeko na nga erataka te okoti o like video okoti o partager okoti o commenter okoti o s'abonner en tout cas ekosala biso kitoko mingi bandeko toye une fois de plus après avoir komona photo ya star ya actrice na biso Ursil Pechanga Black Line azalaki sur scène en tout cas photo na ye vraiment esali to benga oni tour du monde photo na ye na ba nguna na ye basali lango ba analyse surtout banguna basali analyse na ndenge ya malamu te mais basali analyse pona ko déstabiliser ye pona ko bebisa moral na ye me ye pa lobi kakipa kan kokolo ye kutu yaza na ye lokwa afali te moko a désactiver na ye kakipa kan kokolo ye penza Ursil la Ursil a mutema makasi oui Ursil a mutema makasi Ursil a sidakate Ursil a pesa ki se passe na moto nyonso te Ursil boloba tango bokolemba bobando zongisa sikobe mission ya kala tala devoir apesi bato oui tellement maman na bango matière ezate yaya opesa position nga bakok mais lelo obokomi kozongisa bemission kala ba fanatique na bino bakomi kotombokela bino c'est grave ekomi grave qu'est-ce qui a fait que ovandi na okaka eloko ocha na chaîne tolobi te nazongisa nanga ka Ursil Pechanga po azaka ndeko na ngai yaya vous allez lire l'air nanu bozongisi te barchive bozongisa yango histoire bachangeaka yango te bandeko na ngai histoire bachangeaka yango te ekotikala bongo oui ata lelo boboyi te me conscience na bino ebanda ko interpeller bino ebanda yebisa bino ke non pas jusque là tina niveau te tala côté to outi tala côté bouti ce qui fait mal aussi ezate ke ba chroniqueur bato bazwa ta grâce te bato bazwa ta chance te bavanda na Ursil Pechanga me bato basala babiloko wana eza bato bajoa na bango sur scène bato peut-être balia na bango
à travers ka ya musala basalaka lelo babalukela ba collègue na bango. En tout cas ça fait mal. Copier sa position étant que fanatique eza nango mabe topesi position na yo nga naza nanga mutu ya Paris Saint-Germain, naza nanga mutu ya Barcelone, naza nanga mutu ya Madrid, eza problème te. Wana eza ba fanatique, mais yo na yo eza ndeti Cristiano to Messi alobi kete ngande naza boy naza nangai fan ya Barcelone. Ebanda ndeni po eza déjà équipe place yo beta que eza déjà musalo yo salaka comment zo supporter soso kaka isalima te ba comédien o bokoma ba kroni papa ba kroni mama bino bo ba tout fo bo pesa ba position ke ngai naza famille bota ke ngai naza ba ko ke ngai no boza ba tuti bino bo ba to fo bo soutenir musala na bino ekende liboso. Botikela ba fanatique rôle na bango basala musala na bango sikotango bino moko bakolo musala bozwa ba rôle ya ba fan ko ba fan ba oya hotelemela wapi point d'interrogation. Naseki pona za kanda te na pesi Rachel Mujinga Mbote na pesi balobi mama Jemima des gros bisous mama Christella, des gros bisous balobi pe Nathalie Ikenga, des gros bisous à toi, des gros bisous na famille Bota Mobimba, des gros bisous na baignon so balandaka MMTV, que ça soit famille Bota, que ça soit les Péchalovers, les Dinachou bato baza naître. Mamester apesi bino mbote. Alors nini tindi biso na mokona lelo tozonga susu na batando ikie na bino bandeko na ngai. Ersil Pechanga Black Line, l'actrice du moment. Balobi yaza na ena nu sur scène te, yaza sur scène te mais balobelaka ye kaka. Balobelaka ye kaka. Ajouaka te, aza eloko te. Mais na page Facebook na ekuna plus d'1 million d'abonnés. Siko to lo bandeni to sande tsindeni po baze belete ye o ba fanatique ne ba mona na te siko bato basabona na page na wana baba nani baba fourmi baba nzoi baza ba miselekete to vemezaka ba fanatique na ye to bato bena ba lingaka o ye kaka ya zali moni za bato mso basepelana Ersil Pechanga non seulement na joueli na ye mais comportement nae, habillement nae, style nae, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Et memele pe ba abonné, ba fanatique et tout consort. Tolali tolamuki vidéo yango yo bomoni na yeli bino parce que biso tolingaka tocha bilo mususu ata tozana ba preuve mais tolinga ko garder mais misusu esenga kete fo chapo bato misusu balinga na bango ki mona mesu ba misusu balinga ka to mona pena na misu. Alors tolali tolamuki vidéo oyo ebimi sur la toile ya Ersil Pechanga enceinte. Ersil Pechanga enceinte et sa fille biso nyonso toyebi mwana oyo elle n'est plus à présenter na réseaux sociaux ce qui boké na page Facebook ya Ersil Pechanga beaucoup kuta ba photo beaucoup kuta yena Ersil Pechanga. Alors beaucoup de gens balobaka que non azaka mwana na ete aza mwana grande sœur na ye. Beaucoup de gens pe balobaka non Ersil Pechanga abota mais sous pe balobaka Ersil Pechanga abota te. Alors côté kuna yango esalaka différence ya vie privée. Yango vraiment esalaka différence ya vie privée na ye na vie artistique na ye. Oui, asala plusieurs fois d'émission aloba que non aza célibataire engagé abota te abali nanu te patati patata. Alors surtout zongi na bémission wana nyonso bandeko na ngai. Ça date vraiment l'émission wana eumeli. Monsieur se saliba 8 ans, monsieur se saliba 10 ans, monsieur se saliba ne vraiment ebele oyo Ersil Pechanga a prononcé ba maloba wana ki non nanu abotite. Alors etikala na
mitu ya batuke jusque là Irsil Pechanga nanu abotite ebele balobaka Irsil Pechanga abota déjà bandeko mwana azali pamboli oyo ezateke oyo eza scène elango scène te ba oba mema bazemi ba omona ke non eza scène te po ba misusu balobi ke non eza nango na scène eza elongi eza ilamba lataki ba vimbisi libumu po a tourner yaya mwana babombaka ye te en plus mwana okobomba ye mpona koprotege ye na maboko ya banguna surtout musala bango basalaka kimutema mabe ekoma makasi jalousie ekoma makasi lelo bakoki koatake Irsil bakoki ye te bake kotouche point faible na ye oyo eza mwana na ye eza nango ka ye te beaucoup des artistes baproteja bana na bango po bayebi ke bana famille ezalaka sacré famille ezalaka sacré mwana batushaka ye te mwana baprotejaka ye mwana babombaka ye mwana baexposaka ye te même si pe soki akomi adulte lelo tokoma omona bana bacomédien mpe ebele bakoma koleka baréseaux sociaux bilekela mwanza à l'occasion de rien ye wana alekaka napesi exemple ya mama ebakata Nicole ebakata aza na bana mibale mwasi na mobali me mwana oyo tomonaka mingi to toyebi to elongi oyo tokoreconnaître eza mwana na ye ya mwasi pourquoi parce que ye akota pe ajoua pe mwa bafilme ndambo yango esalaki ayebana me oyo mobali wana lelo akoki na ye koleka pe na émission soki ase présente te alobaki aza mwana ebakata ebele pe tokoyeba ye te bozomona alors Irsil Pechanga soki abota eza problème te a mwasi atanga mabala atanga mafwa bota photo na ye kaka oyo sur scène euti kobima kaka bino mutu bofingi ye elonge kei elonge nuni nano boti te nano bali te elonge ke déjà nano bimisi makila te esi onuni boy ebongo soki obandi kobota kaka lelo susu bino moko bo changer ba version vraiment que oh non ndenge zawana abota oui abota mwana ne yeyo abota bebe kitoko mwana mwasi yeyo na zemit yeyo na zemi est-ce que wanga na mwana na ye to po bino bondima kete abota foye moko aya o confirmer ngo na réseaux sociaux non aoyate ba o bayebi ba o pe bayebi te ba koyeba te bokozalaka ka na ba doute soki abota ou pas bandeko mwana aza na ye lipamboli esengo ezake lelo tomonaka ta ba nigérien ebele ba divorça me bazana bana na bango eza mabeta soki Irsil Pechanga lelo vraiment yeyo aza heureuse ka bino wana bolobaka ke oh bobota bozo sala bambongo bozo za bambongo ngo banana ba oliango Irsil azala na mutalia kambongo ne mutalia mbongo ne yeyo Irsil soki abundaka pona mwana yeyo misusu boya na commentaire boyo olobelanga aza mwana grande sœur na ye équivoque wana yango etikala biso nyonso ke no aza mwana grande sœur na ye azala kandoi na ye yango apostaka ye mingi na ba commentaire na ye bike boya alors yo soko ye bike aza mwana grande sœur yaya problème te yo tikala ka bongo tikala bongo yeba kete aza mwana grande sœur na ye ngape na ye ko yebisa oke non c'est sa fille video yango ebimit place bobande ko luka memela zemi yango wapi zemi yango na mema bozila cha na Facebook kuna ye moko a publier ba photo tant bino bo poster ba photo na ye ya sans maquillage est-ce que a yebisa ki bino kete bo poster yango
bo posta yango po bo déstabiliser po bo nuire po bo finga ye po bo bebisa image na ye. Soki ezalaki ye moko mutu atiaki photo na ye problème te, me bapage botiaki yango po bato bazwa accès ya mafinga bafinga ye baloba ba n'importe quoi wana mitema na bino esai nini esepeli. Wana mitema na bino esepeli bandeko. Mitema esepeli. Esko likambo na zemi. Susu oh non eza nango film eza théâtre. Théâtre yango ajouaki yango boya opesa biso kasi titre. Boya opesa biso titre ya film ya théâtre yango oyo ajouaki ka ndenga alati bo. Boya opesa biso. Toke yokotala, toke yokotsa ba vue. Po eloko pe ya kosala na minute ezate. Azalaka mama, bo pesa ki respect. Azalaka mama, bo respectaka ye, azana mwana, azana famille, azana belle famille. Oyo batalaka ye, oyo balandelaka ye. Bien bokanisi soki lelo bobimisi video oyo bobimisi yango pona bato babande kokota doute to bobimisi yango po bo confirmer mokili kete mutu bokanisaka abota te abota. Oh yaya toyeba banda kala ke Ursule abota mais na mutu ezala kaka mwana grande sœur na ye non. Ana mwana grande sœur te. Mwana grande sœur te. C'est sa fille. Tiko boyebi mwana, boya otuna tata. Est-ce que bino batata bana bino? Biso toyebi bango to Ursule ayebi bango. Ayebi ta. Est-ce que ba mama bana bino? Ursule ayebi bango. Ayebi te. Alors bino pe bosuka na bino ka wana ke boyeba Ursule azalaka na mwana ya mwasi. Abu pia. Bolinga boyeba plus te, boyeba susu moins te. Boyeba te, bosuka ka wana. Bosuka wana ekosala bino bien. Koyeba mingi pe ezalaka mabe. Koyeba mingi ezalaka mabe. Alors, bo s'abonner massivement si MMTV, bo liker, bo partager, bo commenter. Et que ça la biso vraiment kitoko mingi. Ça biso bien. Ursule Peshanga Black Line Mobutu. Toyebi que janvier oyo bato bazaki na posa ba mona yo kokue ya kodinda. Bazaki na posa ba mona shit na yo mais esimbite. Po bato misusu balobi oh enfin Ursule akomi ko bimisa bana. Oh est-ce que ye ayebisa bino kete onde nazabwe bo non abombaka bana po ayebi monde oye azali. Ayebi monde oye azali. Boke na page na bo mona ba photo mwana ndenga aza bébé surtout photo yo boke okuta na page na ye. Boke okuta kuna. Donc azwa vraiment tana parce que biso nyonso toyebi ezala na moment mo boye Ursule ali moi kana ye sur scène. Ali moi. Tellement pe ajoua kana ye susu te. Aza na ye trop YouTube te. Même na chaîne na ye aza na ye te. Ata mimize na ye 9 mois. Est-ce que biso toyeba? Est-ce que biso toyeba? Yeyo lelo, mwana yeyo. Donc azwa pena temps ya omemazemi na ye pendant 9 mois. Azwa vraiment temps ya omemazemi na ye pendant 9 mois. Et ebele komona ka video oyo ba sepeli makasi parce que ebele babanda komitungisa. Ebele babanda komitungisa. Ursule aboti te boy na boye.
Tango bamoni video oyo soulager bango. Soulager bango. Mais na mitu na bino etikala kaka ke. Aloba na émission à botate. Émission eza émission ya une année passée. Eza émission. Eza ya 2 ans passés ou quoi? Po bokoloba. Eza théâtre. Oh ya tikala kana ki théâtre na yo talaka théâtre. Yo talaka ka théâtre. Yo talaka kaka théâtre. Tikala kaka na makanisi na yo wana. Ke non eza théâtre. Na sa théâtre. Muko boko sutuka ke irsi la kolisa mwana. Azana 10 ans. Nde boyo opesa ke émission raison. Na minute yo. Soko ndima te, kondima te. Soki po yo kondima, ndima. Bamisusu boya na ba commentaire boya osenga ya maternité abimisa ya maternité asala nde boy yaya esila za compte rendre na mutu te ana compte rendre na mutu te ya sala makambo pona ye asala makambo pona batu te po d'abord nde to vivaka boy to vivara pona nzambe et non pona bato mokili. Donc, eza vraiment sengo. Eza vraiment sengo komona babilo kwa boy. Merci beaucoup na ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso. Merci na confiance. Merci na ndenge boza ko s'abonner. Bo liker, bo partager, bo commenter et ko sala biso vraiment kitoko mingi. Après avoir photo naturelle sikoyo bozwa video yangoyo. Mama Irsil yo bongo kende na bango ka bongo kende na bango ka bongo ba bandu bimisaka malembe ka bango moko yo tinda te opesa bango devoir moko basala kaka ba recherche basala ba recherche na vie na yo yaya pardon. Nalinga Rabino Mingi, restez branchés. On se retrouve à la prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous. Bye bye.